La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille Maxi apesi pasi, Maxi apesi mawa, Maxi aleli na live likolo Yaya Gabi. Na otikela bino bolanda Maxi alakisi ba preuve nyonso ya âge na ye, alakisi ba attestation de mariage, aleli pona kotalisa biso âge o ba parents na ye bakufa nango na âge o ya komi nango. Tout ça likolo Yaya Gabi. Bandeko ba comédien, tope bandeko ba congolais, âge basepelaka nango. Soki ozokola, Nzambe azopesa yo lisusu mikolo. Soki ozobakisa encore une année de plus na âge na yo, eza po Nzambe alingi yo kola. Boti kokata ba âge na mbeli. Bandeko boti kokata ba âge na mbeli. Na otika bino bolanda Maxi, na yoki pasi na motema, na yoki mawa, na explication na ye par rapport à histoire oya beti. Esalinga vraiment pasi. Esalinga pasi makasi. La vie a beaucoup de réalités. Si ce que Zambala nous a liboso continue à Ursule Botelwa TV, ou s'abonner, commenter, liker, partager, aimer vidéo, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, alors Tolanda Maxi. Mokata ba âge parce que boire bangunda wana za bino. Ka boire ngunda te. Moto bi vraie histoire na ba ke Maxi yaka libala. Ngana yaka copte. Acte de mariage na ngango. Na action nyoso dans la papier hein. Ba komini. Moto akomona, bosaka ba capture d'écran deni. Botanga nan. Boye botanga. Extrait de acte de mariage. Voilà. Donc, nabora ngunda te. Nga na ya poto ya bien bekate na kengela na fenêtre te. Nga mundela yebi ke na longwa Kishasa na ya poto. Nga est français. Ayebi que madame Bouja Loupetou née le 30 juin 1982, la fille de maman Meta Mbombo Alberti et de monsieur Ngoyandré aoya au pouvoir na France na 2019 et bon na 2009 na koma poto le 17 avril, la longwa le 16 avril, na le 17 avril. Ba délivrant visa le 15 avril. Mundela vanda yibiki na oya poto. Nga na ya poto okengi na ba fenêtre te. Na ya poto mundela yibiki na oya poto na ya otika na poto na ya ova na poto na obota ba na poto. Nga na ya poto abongo. Bon, quand c'est ça problème. Et ça problème t'es. Maman. Voilà. Bon, c'est la question pour un champion. On a posé la main pour la zipa.
Bokase bosse une question pour un champion. Ngaye. Libora liboso ango boka ma capture. Là c'est ça pose na bino siko. Bobili pekana. Ya liboso ango. Ya gauche. Eyindi ya Gabi alukaki makambo. Ya Gabi alukaki makambo. Eyindi. Bata ba capture boza ba capture. Ya Gabi pe ya kolakisa biso voilà. Tokangi ndeko. To silisi lakse ya mibale. Ya mutu te? Na bandele ya mibale. Yango. Voilà. Ya Gabi ya kolongola challenge. Oya Gabi il faut oya kolongola challenge oyo. Oye komi challenge. Satisfait? Ya Gabi faut ya kolongola ngo. Voilà. Ya Gabi la kisaka makambo esila. La kisaka makambo esila. Et comme ils sont ataka, bah satisfait. Voilà pourquoi les sabi qui a coupé la biso kutu aime ce soir dans la regret. Pour pas tellement couper la tala, bah satisfait. Voilà pourquoi il me rase que je me répands d'avoir créé l'homme. Et comme ils sont ataka, ni raté, ni fait kanama yango. Ya liboso. Maxa aza na ye mwana 82 na yebisa bino aza mwana 82 aza mwana 76 tende ya Gabi aye koloba na salisi Superman na salisi ba diplôme na salisi ba acte de naissance na longoli ba ngwele pour ne retrouver bino après 2 jours. Bon expliquer ngana bino batamayeli bino ba génie ndé na vanda ki boye na yeba ki ke ba koya ko bananga na télévision ko za mwana 79 ngana koya ko zongisa te na mwana 79 te na mwana 80 na yo la ksanbo chali ngwele na za nzambe na yeba ki ango. Il y a 4 jours, ne maman na tilimbo na Kishasa, basalinga diplôme, ebimi, basalinga acte de mariage, comment on na Congo, ebimi, basalinga jugement justificatif, ebimi, acte de mariage ya Congo yango, zana expliquer bino, oh acte de mariage na bana na Congo, acte de mariage na bana Congo yango, oh acte de mariage ya Congo. Botanga bien, Bogomo na même âge, même combo. Oyo, acte de mariage, y a France. Bogomo na ke logo ya différent. Na balaki na Congo, tangu na komi na poto, ba pesinga oyo. Nga ba na Kishasa na ba na Congo. Siko na besi no bol poani. Ya Gabi defia makasi boye. Voilà. Ça me dérange pas. Ngaza bande kuna bale ba théâtre bazaki bilongo mikolo. Ça me suppose na kozanga melelo ba komona mbongo barrage ni ça on dit ya solo. Vraiment. Na kola jeu na nuna. Ça peut arriver pe la salle qui mon colo na zumbo on a changé de position. Changé voilà. Na komi jeune. Voilà. Non la kisi bino. Bobenda. Place les intéressés à nini. Ne bouge là nanana. Marie le 31 janvier 2009 à Kinshasa, République démocratique du Congo, a été célébré le mariage de Messieurs Kombo Nezali, na bombi Kombo na e awa, na tiki oyo, na bombi oyo. Botanga bien suite, na bombi ka komba moto. Botanga bien, botanga ko tshaba na ba mona te. Bien nga mo. Botanga bien mona âge ya mutla bala na ye. Botanga bien, bobenda bena âge, na aider nos comptes nos calcul normal. Botanga bien. 1955. Tout le monde a bien été. 1955. Et ça, combien? Tout le monde a bien été. 1900 combien? Merci. Combien? Il y a un bandage au Congo 1955.
Voilà, yango wana na lubaki. Mutu na baye na zana âge ni yanga yango wana. Oyo eza acte de mariage à France. Merci. Âge na ngai au Congo 1955. Voilà, yebisa biso siko ya yo mama. Yaye yango yo. Na bombika kombo na ye. Bokomi senga sabo kita la sebo mona siko yanga. Bokita bien na sebo mona âge nanga s'il vous plaît. Yanga bakomi nini? Boza pa mitema gentil motema pete. Bakomi nini? To mona bien te. Bongisa papier. Yanga bakomi nini? Yanga yango yo. Bakomi le 30 juin 1982 à Kinshasa. Botala bien. Botala bien. Yanga wana. Yanga yango wana. Ya, yango wana. Siko to so na vérité. Écart oyo ezala le bon. Ngana possible âge. Nandimi. En tout cas, do le kolobo limbisanga pour l'amour du ciel. Siko na tuni ngana bali na 99. Ngai naza 82 455. Moi na 55 ana âge. Moi na 82 azana âge. Tous en écart, vous savez soit tous en calcul en bon, tous en écart il y a combien? Ya Gabi otuna kite. Ah, c'est peut-être. Ya Gabi, ya kolongola défi. On a moi à 82. Tout ce qu'on vérité bien aimé dans les cerveaux, pour avoir ma bakou ma casse. Ce qu'on a à l'époque n'a pas dans la 9. Et en 2009 plutôt. Toi l'écart à combien? Moi je suis l'écart. Ya Gabi À atuna 71 te. ans. Atuna kite ke ope mafi. Il y a la 71 ans. 27 ans d'écart. Na balani na Congo, acte de mariage à Congo yango. Ah, puis on a autre chose c'est bien. Oh, acte de mariage à Congo na ye poto, na ye libala. Donc, ba papier oyo, na bandi ko koti songo na Kinshasa. Na ye ko boka ngunda te. Nga na tselo boka ngunda te. Nga buja na boka ngunda te. Do ba papier na nga administrative oyo. Na uchi nango Kinshasa. Ba attestation de nationalité na nga oyo. Na uchi nango Kinshasa. Nde na ye nango na poto. Sko boye bisanga so ezalaki libala cop. So ezalaki na boka ngunda. Na écart ya 27 ans d'âge obino bokomi. Nde na komo nango mariage ani. Ya trafic non? Qu'on a écart aux qui a ngana mobali nanga ex nangwa me manga na poto, excusez-moi chérie pour le terme. Ex nangwa me manga na poto. So ki na nzoto na zaka na munene, pourquoi zaka boyi ke na maxa zaka munene makasi. Est-ce que pour makamunange kende bien sous la copie ya voyage bien copie ya poto onde bata chagambu na pona poto. Est-ce que na oti que les carrés à 27 ans d'âge? Tout le monde en vérité. Tout sur le score vérité pour me rappeler bonne na mayele boye binyoso nga mutamema na poto bomoni a moi na 1955 nga na moi na 82 o eza légal na mikana na biso a ya France akufa ta en forme akufa nimdo bomie toi les car il y a 27 ans d'âge. Est-ce que pour ngai na ya poto ko bolibo ke okata ba age ya bino bata poto lo kata na poto e karwana soki na kata donc nazaka na combien nazana ba 40 na kiti na 27 ce que d'après bino déjà écart o eza déjà na kata mikanda ya yena ngai pona libala soki nazala ezali ni amsusu ba mboka mususu ba ngaba compliqué nga batuna nga ka question madame na ambassade. Est-ce qu'ils ont un mariage forcé? Non. On est choqué, il y a différence, il y a écart. On a un libala, on a un balaka. Ce qu'on a peine à trafiquer, on a papier, on a Kinshasa, on a un poto, il y a kata katate. On a un poto qui m'a mbaoté. On a un poto boire en gondate. On a bien le foyer té.
wana pena koto na nzamba salanga ngolu salanga pena grâce na ya poto ya bakunyoka bate na zo mukanda facilité na yebi foyer te na yebi na boka ngunda so tu na conseil ngunda ozo mukanda te pananga soki olandinga okozo mukanda te na conseil opeso te pona yebi na boka ngunda te babenga na yakamba mo poto na kitina libana nga na itampo ndako nanga ezanga na itampo na kitamba monda kwa libana za ma épouse de madame français na kenda na kiti na silisi na vandi na zumu kanda donc ba ajo na uchi nango bana na diplôme nanga so botel bo mo leza ya nini suko bunyo to ba yele soit des bozaka mayele botanga classe bando ki internet totana diplôme nangai fait à Kinshasa le 7 avril 2021 na sisi na baisse na 2021 na sisi ya gadi Maxia ye mobimba na ba diplôme mote peli na ba comédien o koto Caroline na mort ah barande na 2021 bomoni 2001 na ibali na ye poto na 2009 toyolo ba makamba ya âge na 2026 ko ba papier nyonso na salisa ko pona yo laksabino pona yeba ike toyo discuter ma âge na internet ami bongisela ko déjà 20 na zela kam ko TikTok ko banda tambo ya na réseaux sociaux après na ye ko laksabino ba preuve donc na suna tanga kote na cerveau na binote pona bete no mama âge soko ndimi ondimi soko ndimi te etalio je m'emballe baba te bochenga moi na série 5 je serai fier poani c'est que na okola te wana fo tunai pa yebi ki atam kolonanga soko loko eboma bino ezanini nga akoli munene nakola na sota nakola bubulu bien so imakisa ki bubulu ya munene wa imakisa ngutu akala zana luka na photo boluka barando bomoni rando vrai rando yango yaka mobimba yako lakisa battestation ba mariage lakisa bilo nyonso totala eloko eboma bino maxi oyo moni ko eboma bino bomona awa grande dame awa na même pas na 30 ans nde na vandia awa na sina ye poto eloko eboma bino moni maxi oyo munene oyo o bino boyeba na ko tshela ka capture de quand on se mo Congo uloko iboma bino maxi oya munene oyo mais so hôtel longi nanga bien bomona na zai mwana malgré na forcer ba maquillage malgré la tenanga sens na responsabilité ndeko sko e choqué bino ke neli mtazamona lokwa mukolo bongo mtazamona na munene bongo propre bongo à cause de la moins de 20 ans ou bien 20 ans eloko iboma bino yango eloko e choqué bino maxi oyo ya munene obile boyebi oyo maxi ya mabundi ya mwana popi oyo so botalinga bien botalanga bien malgré maquillage photo oyo plus de 10 ans photo ezate ya ba 14 ans passé ba 15 à 14 ans passé photo ana ndako libana nanga ngai photo oyo ndezo boma ebomisa bino potelema nazaka boyengambe munene
Ma pekananga pe na photo on peut zomona na peli ngole pe zakate hein. Ça dit na ngona ngoni na laser. So bote mona pe ata mabona mbale lingwele zate. Photo oyo ndezo bo mabino. Tellement que nazaka munene, nazaka bouboule, nazaka déjà propre, nazaka classe. Bozoka zaza madame. Oui, nazaka misu makasi. Oui, tellement nazaka munene, nazaka na obenga puta makala, nazaka munene nazaka kwa muta sota. Par rapport à bana âge nanga, nga zabu mamkolo makasi, mas nazaka. C'est normal. Bon mon nga grande dame, po elo ke bon marabino ezake, boyebi nga na bakamara bana mikete. Maman zera bina etam. Oui. Elo ke bon mabino sko munene nanga o nazana okala. Et longtemps propre. Tali la vandia. À l'époque, il y avait l'autre qui va forcer make-up. À l'époque, ta balantine a mis star. Plus de 15 ans. Photo. 15 ans passés. Madame Odacha, rouge à lèvres rouge, lentilles, crayon bien tracé, souki propre. Moi, je bon mabino. Tellement nazaka propre, ma casse. Tellement nazaka bien. Parce que tellement je prenais bien soin de moi. Je m'exprimais tellement bien. Je m'exprimais tellement bien. Nazaki tellement sage. Nazaki na sans sa responsabilité. Na jouer ba maman. Na obota ba to âge na obota bango. Pe na mutu na so na oloba na ko maman le mutu abota mais akuna na bota te. Ni expérience à maternité. Mais na obota na ba théâtre ba na mikolo. Ko ba meta. Na bota ba Irene Kidia, ba théâtre. Pour ça nazai kuna linga ko za grande dame. Na tigala jamais ko lingoza mwana muke. Bon, je comprends, hein. On a compris na ba tu choc et ça la bango. Pour ba te bien ki nous ai âge moko. Et bien ki nous ai âge moko. Bazala surpris que na mwana muke. Eza na oka munene na ngapela misu makasi na ngana kota pe na loyinga bakamada mikona mvuka bango. Oui. Na mvuka bango. Ngala comprendre kananga. Eza na oka munene kaka ma chérie. Nazaka misu makasi, mwana muke atimba. Betaka déjà banzela na bimaka déjà bona simba déjà mbongo bongo sko na yé na monde à théâtre la couture za da mukolo za madame mama top madame vie à madame et bakata ma private madame so nga na komi kamana benga na mali pungu pobo tinda nga pobo mvuka nga non ngape na kochika na bulongo ba dame to potel mnoka ki madame. Oui. Nga ba bébé na tika ko la mona mukete hein. Ba to so ba se nga na kola ka madame, na kola ka grande dame, na kola ka mwasa mukolo. Nga tika nga mwa mukete. Ne na vandia. Même pas 30 ans. Moins de 30 ans na vandia. Tali na vandia na photo hein. Moins de 30 ans. Ndeko mo habito ça no calcul lobby une erreur. Il y a une erreur dans le calcul 2021 fin école 2000. Quel 2021? 2001, ma chérie. Ma vie 21, c'est 2001, tu vois? Ça, c'est moi combien? 2001, regarde bien. 2001. Le 7 avril 2001, 2021, merci. Il n'y a pas l'erreur, ma belle. Vraie histoire dans l'erreur. Et là, on a qui boubou l'yonde dans nangai. Na kwa nanga mai kwa Yamado. Na kwa nanga mai kwa Serenis. Bana balud ba wa mbiji. Na zaka nanga mama Grace, mama Mafuta. Boko li sangana makasi te luvunu na bino. Voilà.
nakola madame, nakola munene, nakola nazalaka propre, nde bato bazomona nga nazwaka soin na nga nazala kwa attentive. Oui, na lingaka pena ki grande dame, même si on se comporte comme ba grande dame, bato ba binga ba yeb sabino. Oui, si on nazalaka madame, oui, ba o se na place ba miki bo mona ngate. Na tambo na ba jeune fille âge na ngate. Na rappela ba kanga âge na ngate. Ti lelo ba yeb sabino. Na sangana kala mikolo pona linga mikolo pour place mikolo bazali respect zali place mikolo bazali sagesse zali oui tu na famille na nga na kota na botela ba ki mukolo na botela ya na nga liboso ki mukolo na botela ya na nga mi baleki mukolo na linga ki mukolo na za responsable ba considérant nga mukolo na pe na posa za moi mukete pour ba charge na za na vie au senga pe na za moi mukete moi mukio ko gérer ngote France aka mukolo madame monsieur il faut aka mukolo ma chérie mukolo za acheter mukolo za makambo mutasala kana vie lebi sa mutu mukolo mukolo za sagesse mukolo za chiffreté suko bolina za mukolo pwani po boyiki na sala mama mikolo yango bondimiki na mukolo parce que na sala mama ba responsable parce que na sala mama ba mature na sala mama ba immaturité parce que na sala mama ya ba responsable yango bomo na nga mukolo oui na sala mukolo mukolo ce n'est pas l'âge mukolo c'est la tête et c'est le cœur yango abengaka mukolo mukolo eza mbula te okoza na 100 ans moza cerveau bana 10 ans o se comporter ko bana 22 ans nga za bato ebele beka za mikolo motali comportement ne oki poso obete bambata mais mukolo nga za ba mikolo ebele à la vie bana ki manka bango respect maza mukolo mais bana miki ba manka ka respect tellement makamune ze lengité mais bana miki bazo manquer ba respect parce que amitié na place à âge na été mais au moins ce qu'on a mwana mukie mais a obeta mbunda bakolo ba obina mutabi be mwana mukie mais tellement kaza na sens sa responsabilité botie na place à ki mukolo sans qu'il senga bino bo pese na autorité bo pese na place a comme peut diriger bino oui quand on a problème à âge na problème à maturité. Nana problème à agiter, nana problème il y a maturité. Ma caisse, n'a bien combien de fois? Ma caisse, n'a bien combien de fois? Nana problème à agiter, nana problème à maturité. Ah je m'emballe. Na tika jamais aux amours, m'kenga na koli mwana mkete. Nga mama na kufina na 10 ans na lamba kana kombola ndako na skola basi na skola bilamba mama na tika na 10 ans bien préparé mama bisa daka avana na biso moko tanga bandi musala bandi préparer biso nga na bandi olamba na 10 ans na 7 ans Nataka za mwa mkete. Nataka za mwa mke. Ngala bado stovana bena yopesa no age na mwa mke. Boka na mwa mke. Na za na mkolo tena sibo sumo na vanda. Ngala yobete masula age na ngala. Olamba na 8 ans oh félicitations bébé. Ngala mba na 7 mama bana musana fonction publique. Là pour son mama tembe na Thomson. Foufete ba matembele belate Thomson ma futa rouge pe belate mama na ngali ya kabu tina yeko zo boka olamba katika za mwa mkete na posa ki bomo na te bébé na zana ngo besoin te ngana zui charge bande ko ngana na 16 et demi ngai na tangisa baleki na classe na moins de 17 ans na oteka mikate na kwena baba na boka mikate na okanga suki Bautu bebi ngande na kol ba webisa bino.
na obwaka mikate bandeko na baki classe nga teka mikate na kwa baba na biso na kimia na teka mikate tata te mama nga kufina na 10 ans papa na 12 ans il fallait mutu moko azwa relève pour na osunga bandeko nga na 16 ans na telema na ndambo na oteka mikate na coin pour na bokola bandeko na nga na okanga basuki na quartier natika oza mwana te ka lelo na posa oza mwana muke kaka lelo na koma okunda kutu bibembe na mo osala ba fête muta obala bona famille bien attaché tindelanga na obala bona osombelo robe ya mariage na otindelo mbongo louer salle na koma pour ça ba tentation ba uta ba ya poto na tangisa bana ba université lelo na futi la bantu ba ndako na Kishasa kaka lelo na yoluka kimona muke pona sana ngone ta unazaka mwana nga bayibanga bomwana na bobebe nyonso nga bayibanga bomwana tongo na posa kimona mukete te kuluka bomwana mukese sila naki mama mobimba boy so nzamba salenga ngolu na bota ki avant menana bakoko elebite ko na boti na retake na mwa muke so na bote ne baninga msa bota ba 16 ba bana ba 23 24 ba ba koko lelo ninga na yomuka kimona muke lelo si ba charge nyonso na mema na vie ba yibanga bo mwana ngala bando boko na bandeko nga na 16 et demi soki bato baza ba yebinga soki alo mama misa solo ba itake ba orphelin na tsala ko saka na mwana mukete na lo ba na pesa no témoignage mi konyo so ndana olinga mbala mikolo po bana so charge bandeko nanga tana lo bana na ba famille nanga bana réseaux sociaux na kosela mutu makambuté na ba cousine na ba tante nanga na ba cousine nanga bazala kana ba réseaux ba otala na ba bébé ba otala nga na kosa mba kambo boko na biso na yeko mi boko wena non ba yibanga bo mwana bana nzamba nzamba yibanga bo mwana zakana mwana nana regrette nana eloko na ko rattraper na simatene bandeko dodo kolo penza na osenga mbo tikanga kimia ko na samsana nzambe na kimia pardon je crois que ba prévision sur la kisibino et koki pour to lobela ngo soute ata boye na 150 émissions eza boso ya suka yango boyo kamungo nanga so peut-être na yeko expliquer bino na ndibina vana bana uta musana liete pona linto sisa nango awa soko oya na sujet mususu bunda nango na oya soute ya suka yango je jure sur le tombeau de mes parents non ya tato yena vidéo nanga mutakala non ya te parce que la GO celui qui a beaucoup à perdre c'est moi muto nzamba otuna ezanga po boye nana ba amo na obeta mabaku nana ba amo nga na landelaka nana bato babenga nga la servante soka na mabeli ana posa prière benga na bondeli pona epa biki ana ba problème ayibisinga na bondeli nzambe epesi solution ko ba amo wana ndeso baza perdu nzamba otuna ngam la mona mambo ngo créer na miso nzambe ngam na ba règlement de compte binote nga mutazana ebele ko perdre zanga eza binote par rapport à musala nzambe nga zana nana ndemo benga ya maxi ya s'il te plaît et puis le long on a comment on sambe les apona yo na ba te belé le long on a changé les apona yo ngana tike so ndio tena kwa mama pasteur boza wana botele misi ténèbres boaka na poso bébé c'est la ngam sala bona posa ka na tout ni bino na question est-ce que son na pasteur manque na mte bozo na pasteur manque na ndeti bobo comme ça maman pasteur mu koni na sima na ngana comme pasteur
Vous créez toujours des polémiques. Vous cherchez des problèmes. On a évité ce mot nini. Qu'est-ce que vous voulez? On a une question. Bolingelinga nini. Bozo luka nini. Moutoua sambela. Mabe. Moutoua sambela te. Mabe. Bolingi nini. Biso to wanda kana chiki to finga naka. To funga naka ba live. Tapotez bien aimé. Ba signaler live s'il vous plaît. Bien connexion na ngana éviter. Bon tapoter au... Bah, on signaler live. Impossible. Bon. Bon tapoter, bon tchaba good live. Bah, comment signaler? N'a évité problème de ces années. En tout cas, nous aussi, nous avons le ici. N'a la temps à monter. N'a temps pour ça, maman, pour ça, au crème, pépé, on a été. N'a pas besoin de. So na vanda qui a on a ma belle bateau. Bon, on va te dire bosso, parce que Maxo, masalo baka mambo solo. Maxi a cause raté. Quand bleu bolinga ba méchanceté. Bolinga ba finga na ba bomana. Sauf na zako ba mama be awa contre mu. Tu chaka net ya Gabi. A take exemple na bino na zako finga ya Gabi awa. Bon, ba kiza mambo solo. Bon, ba kiza mambo solo. Pour plus autre balo ba be. Ndeza ya solo. So mutayo kosi la mutu makambo. Ndeza ya solo. So na yo finga batu. Naloba ya solo. Ka pona age na ngale onde na kosi. Malgré blo na la kisibi Maxalo ba mambo so Maxa kosa raté. Maxalo ba mambo solo. So ka pona age nde na komi lokuta. Oh, Junior Mukuna. Ça va? Maxalo ba mambo solo non? Tant que na vana mloba patata yaka wana Maxal ba mamba solo. Siko kaya théâtre kaya age na ngande na kosi. Nyonso na loba na vie na loba ya solo kaya age le londe na kosi. Le na ko muta lokuta pour vous faire plaisir. Oh, Maxal ba mamba solo. Maxal a le kola ya Gabi. Maxal ba mamba na ba commentaire na bino ko ma bongo. Siko le ya Gabi na ko muta solo na ko muta lokuta pona age. Pona kena ngwapi. Na kena age ngwapi. Na kena age ngwapi. Ngana pour moi acheter. Ngana pour moi réussir ta vie. Na pour moi acheter. Na linga te na onuna. Na linga te na okola. Ne suwe na ngai. Suwe na ngeza ngana kola. Ngana simba nzete na kokusaba ajo boza na oposa wana. Sore komi na okumi sanza. Boye po anini. Tata na nga kufa na 34 ans. Maman na nga kufa na 30 ans. Yayo ngana landi akufi na 35 ans. Akufi le 17 septembre. Abotama le 19 janvier. Après 45 ans. Oui. Donc, ce qu'on a côté 45, 46, 47, 48, 50. Na évité sur la ensemble action de grâce à Ndeli. De elinko la kisake. Na longue tumba. Ya recouf avant 45 ans. Ou avant 40 ans. Boye mourir ça 40 ans choc nazara na ngora ça 30 ans bien aimé mourir ça 30 ans na lenga na lela na banga la sala fièvre pendant 2 semaines parce que ça âge maman na kufa na 30 ans na kasa ngama na sala grande sœur na sala crise wana ta abina ta ko ngona na beto na kisa bi boye mourir ça 30 ans na sala crise ya nani ya choc ya âge leki na mbabi ya nga pe na sala ngo ta ko 30 ans ya na nga pa kufa bi sala yango. Parce que grand frère n'a pas bien ça là.
Parce que tu as fait la botte, tu as un ami qui est. Maman, tu as 30 ans. Donc, tu as la kolamuka. Kobaksa miko na vie. Eza, bitumananga ya tout le jour. Tant sur ce que nana pour ma acheter, nana pour ça na kolanga. Na sileka 50 ans. Na simba ba koko. Pour maman nana tata nanga ba koma na âge wana te. Donc chaque année na baksa na vie nanga, c'est pour glorifier Dieu. Na tanga wala na bino likam vite. Nga âge est précieux. Tant que bino boza sonya âge, bona pour ma âge boni ko kola na bino te parce que boza nga na poso kola. Na mona ke nzamba sali différence entre ba bochi na nga na biso. Na mona ke na kati singa ya kokufa 20. Ya ba mort subite, ya ba mort ya 20 avant âge. Na problème âge, na nyo âge na kuna besoin âge. Ndenge nazo pusana, nzamba bakisela nga mikolo bambula, na asira zo pusanga tita leka 50, pona wape na simana na ebike ba na ngape ba oleka 50. Oui, quand on biko bimana ba lien. Bino bomo na ka bobe tama sur la âge, azo ngana, boyete mutsofa na kana eza prière ne à tous les jours. Seigneur, ça la grâce na kokisa 50 ans. Place maman na suka ngana sukate. Age maman na kufa ngana kufate. Kolo baksela nga lisu mikolo. Boya on le lisanga pardon. Merci to sukia. Na mo kota ba angle musufa ina kota te. Que le Seigneur vous bénisse. Akati live. Na mo kota ba pont fona kota te, ça c'est trop sensible quoi. C'est pas la peine. Mon tableau boya le bon nga ba blague. Viens. Tam ça la prière na tous les jours. Seigneur, ça la grâce. Tant na. Goya o kolela te ma chère. C'est trop sensible yo. Bino bosaka na kokufela ba parents 20 hein. Batu musu ba bazolinga bakola. Bino bozoya kofinga bozoya kokosaka ba âge. Boli kotika la bami ke boyebite koko les arabiens. Koko les a grâce. Âge avancé les a grâce. Bon, nakati bino. Na moko wana ba pour na pour son combattre la vie. C'est pas la peine. Congolais kanda boya âge na ye. Ozo kola eza kutu bien nzamba zo kolisa yo. Mende bobo ya ba âge yango. Pardon. 3 semaines avant grande sœur na kufa. Nous avons mon vision bien te. Na ibisenga lobi yaya. Tana lochibo. Tana omona boy. Azolota na lota ngani na kufi. Pas grande sœur na nga. Abina nga lobi. Yaya biso kufa lelo te. Biso omona bakoko. Biso to komisa ba âge mama biso komisa tata longa ko 45 ans. Ma biso ko fina 30 ans. Biso to l'équipe à 40. Nzamba obate biso to komona ba 50 ba 60 to leka. Et c'est comme ba botte biso ba leka été. 3 semaines après kufi. Tanga zalo balanga na ozong sele amen yaya. Amen yaya. To leka. To kufa te to leka. On a fait dans 3 semaines. Faut jouer avec des âges abattoirs. Et alors, sambo on a pour les jours. N'a que ça 45. N'a que ça 46. N'a que ça 47. N'a que ça 50. N'a que ça 60. N'a kata. Limitation aux ténèbres à Tcha. Qu'on ne peut pas dépasser. Parce que mes parents, ils sont arrêtés à 30 ans. Et grande sœur, on a pas savoir courage.
On a parlé de ça 3 semaines après Kofi. Asuki na 45. Donc, on a la kulamuka. Et ça bitumba tous les jours. Et ça victoire. Nzamba yoka maloba na bino. Ba âge mo pesine ko ksamela kai. Na osenga vraiment. Kolo. Kande mo kile pesinga âge. Na koma na ngona leka. Et comme ma prière pour nanga. Et ça mabanga oyo. Na otonge la ngonda kwa finanga. On a vivre longtemps. Nzamba sunga penda maloba na bino nyoso la tanzoto. Na ko ksaba ashwana. Merci. Nakati. Ba âge so pesinga. Na komo pambola nzamba. Ayoka izala kwa ba prière na bino liboso na ye. Afungole kuka liwa liboso na ngate. Atikanga na vivre. Na kokisa ba âge bolobi. Na kokisa yango na kombo na Yesu. Na simba mabete na tika bana ngate. Mwana ngaza muke na kokisa ba âge wana. Na bochi na kimukolo na kolisa ye. Nzamba sala ngangolu. Maloba na bino eko kisama. Na kokisa ba âge wana ba 47 ba 50 ba 55. Seigneur, ayez pitié de moi. Na simba te maloba bato. Na avancé. Maloba na bino comme il bon de nanga. Seigneur, kane ba oloba eko kisama. Na lekate, na tikalate, na traverser. Na kokisa moitié siècle. Maman n'a kokisi angote, tata n'a kokisi angote, grande sœur n'a la kokisi angote. Mais ça n'a ngolu, na zone bakona bisa n'a plus de 1000 et quelques. Maloba la bango la tanzoto, na kokisa ba ashwana, na oyaka ko témoigner awa. Ata TikTok vous a télé na kokisi ango. Merci. Comme maloba na bile comme prière na ngai. Nzamba sala ngangolu. Nzamba sala ngangolu. Maloba na bino longue vie et comme yangai na umela na kokisa ba âge wana nyoso ndeza souci na ndeza prière na tous les jours tant on a la rabi Seigneur bomba ngalobi na muka mwana ngaza muke na poussa na tandambo na sale fort na bima suki a pembe ezaka prière na tous les jours parce que j'ai perdu le mien mon kokisi 50 ans zate. Ma mère a 30 ans, mon père a 34 ans et ma sœur là 45 ans. Kola kola mkana vie un jour une année de plus pour n'arriver à fort. Et ça est fort. Naïbo bunda na vie, naïbo luka. Nzamba bomanga. C'est pour linganga. Bado tchanga na prière nzamba. Ça biso grâce Marcia Kola a umela. Bakselanga mikolo na kokisango kola yoka maloba na bino ekoma solo la tanzoto na umela samo ina kola na nuna ndeza posananga na mona bana Michel-Ange kokola na mona ta Michel-Ange ko pousse na tati na 20 ans. Nzambe so ko sa nga faveur. Na mona ta Michel-Ange na ko mata ti na 25 ay bata osomba lipa. Que l'histoire de mes parents ne se répète pas. Bino ko bosakana na mona ba âge mona oza na ko cadeau to finga nga ko kola ko nuna. Les prières na tous les jours. Et la prière na tous les jours. Na oubé na sena moy. Na lekesika maman leka ko marate. Na lekesika papa ko marate. Nzamba lo la bomba ngai. Na kolisa mbala na ngai. Pour biso tsala ki mikie. Yango to côté na accident belle la vie. Ma maltraitance, nyo surtout leki na vie na nzamba bomba ngai sundam. Na kolisa we anga bana. Na tika ba ona nzela ba ibata ko biso bina lipa. Ba tika na sete ninga na tika laki. C'est ma prière de tous les jours. Boya osekangate, boya ocholangate. J'en ai vraiment besoin. Kokola, nana moposa. Et sa prière nana tous les jours. So tango tant so de paiement à la meto mani, nga so na télé na beto. La tulamkamona la mkina vandi. Nien. Na comme qu'on méditer sur la journée. Na comme sans me merci. Encore dans l'amour qu'il sous.
ntango etani mama nanga akufa bela te mama nanga ayoka motu mpasi akweyaki hôpital akufi grande sœur nanga la même chose akwei bakende hôpital akufi donc otia nanga makolo na se chaque jour na vie c'est une victoire et c'est un combat que je gagne tout le jour. Et ne venez pas vous amuser avec ça. Non. Non. Tant que vous faites un peu jeune, il y a un monde qui a comme un bakoko na vie, vous avez un bakoko, gaz à bakoko te. Même bakoko te. Tant que vous avez un bakoko, vous avez un bakoko qui a pembe, au monde à âge, ils ont blague pour nayo. Omona okala nani na okola te pourtant so bino bonuna kana famille na bino biso nuna te to nuna te. La famille, je pense que toyoki wapi oyo mama na biso alobi en tout cas affaire ya âge eza nango débatté. Donc ya Gabi Maxi alobi affaire ya âge eza nango débatté. Okolisa ye te asalaka na ye débat na makambo ya âge te. Na yoki mawa na parti o alobi ba parents na ye ba koma na âge o yaza nango te. En tout cas totika débat, il y a pas débat. Totika débat ba comédien bokola bozala mikolo bino ba age ezo kende ba nzoto ezo beba bino ba age ezo mona na kana ba nzoto na bino. Donc botika baninga bazala à l'aise bazala kimia biso nyonso tokonuna mutu akotika la ndenga za bongo azate biso nyonso tozokola au moins ekoma ngonga na nzamba benga yo mais soki nanu nzamba bengi yo te biso nyonso tozokola tozonuna. En tout cas, moi je pense que le cambo âge et ça le cambo tokoya kanango ba débat na réseaux sociaux te. Merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aimez la vidéo. Tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.